bana ya Kinshasa bana ya Congo nazomona na te me nakoti parce que naza aveugle namoni etala ndenge nakoti pe namoni ya minene eza na kati ya Blaise Optique nanu namona na ngai yango te naye komona yango kaka na Blaise Optique yango batielaki bino grande promotion ya lipanda du 30 juin au 31 juillet tala calculé tala tokomi na tanini parce que ko perdre mais balobi na bango kaka na promotion oyo soki osombi na yo kaka monture ya lunette à partir ya $50 ozana yo mobimba parce que okozwa na yo verre gratuit et en plus okozwa consultation ya makambo etali miso na pete pe na ofele pona kozwa bango okomi na yo kaka na rond-point Molar ex Shoprite okoti na yo na kati na local 19 na Prince Kasavubu ozana yo mobimba kaka na kino Oasis nono wana ozali directement na Blaise Optique oza mobimba pe ozwi solution ya makambo na yo nyonso otali mingi bafungolaka na bango kaka du lundi au samedi na 8h juste à 19h juste mais babukana te pe batalisa biso dimanche tokokisa kaka 7 jours de la semaine yango poto facilité ba congolais parce que mingi baza kolela bakebisika ya mabe babebisi bango ba misu mais awa bandimi na bango ko facilité bino parce que mosungisi amona ni Blaise Optique ya ti dimanche bazali na bango outi église oye na yo 13h okuti bango mobimba petit 19h bakangi Blaise Optique balingaka congolais tina niveau oyo ndenge nini tozokoka lisusu te ba congolais balobi merci nzambe apambola yo ebele Blaise Optique yo nde kosilisa maladi nyonso etali misu pe bazwi manette ya original pe ba verre ya kitoko pe misu emoni ozwi bango na ba numero oyo 081 98 92 222 lisusu na 090 17 95 767 oza mobimba oza na kati pe ozwi solution na yo kitoko Blaise Optique nzambe azala kaka na yo parce que oza parmi bato ba conduire kaka ligne ya mokonzi ya mboka ndenge alobaki pe bino boza na mapamboli ya beton et Blaise Optique merci.